masia bana nzambe nyonso na pesi bino mbote bolimbisa mpona image peut-être bomona yango eza clair te parce que naza libanda ya mboka toza na barezo moko ya mwa difficile soki ekati bolimbisa vraimen eza te ke na mobange azokata nasengi na bato nyonso balobaki toza na bango rendez-vous basupporte motu parce que likambo oyo ekweli biso likambo ya matu ya mwasi ya matu Samuel en tout cas esali biso bien te bamama esali biso bien ata moke te mais nga nazotuna bacongolais mais pourquoi tokomi faible boye pourquoi toza lisusu na biso te ya kikongolais oyo soki moto atelemi bien congolaise atelemi mokili mpe ebangi pourquoi même fait maréchal Mobutu azalaki na eloko wana soki atelemi mindele mpe babangi bato mpe babangi pourquoi tokoma bazoba tobosana makambo noki bolimbisanga na terme ya zoba mwasi wana ntango akangai mobali na ekobo alobaki yango bien alobaki misala ya mobali na ye mais koma biso tozobosana tokomi kopesa frère Matu bacondoléance mais ezalaka te frère Matu aloba esika nini atie kapi azongisa kapi na bomoi Kasai oriental Kasai occidental botelema parce que garçon oyo abomaki mwasi ya liboso azaka penza luzitu mwasi wana ti lelo ngai la mobange na lelaka ye aboma mwasi wana sikwa ye koboma lisusu oyo lisusu azwi abomi ye po abimisa ba secret na ye balobaki ta peut-être tant okapi abimisaka ba secret wana ezaka ta balingaka ba achever ye siko baye komona na monde ya ténèbres lokola abimisi vérité soto achever ye eko pesa photo tika nanu temps peuple congolais lokola bosanaka après tokoboma ye tozolela kaka barwandais bazoboma bato bo bazoboma mais biso moko na tozosalama biso moko na ndako frère wana aza na misala na ye ya occultisme aza na misala ya bondoki alors abomi ya liboso abomi une belle femme oyo mpenza azalaki mwasi ya lozito mwasi oyo amemai na ministère mwasi wana akufi biso tozalaki kaka méconnaissance boyebi ke c'est un sorcier azo sacrifier bato azo sacrifier bakongolais totikali mukie na mukie totikali tobanda so komi bomana mais on n'a pas la tête et le bête a boqué tu quel peuple ba réseaux sociaux tomboki mes condoléances na ba pasteur ya ba magicien nga pasteur nyonso kopesa frère Matu mes condoléances azandoki un bon jour le pays là tokozwaka pays na biso tokosilisa na bino napesi mbote na matumona Francis matumona napesi mbote na Bilel napesi mbote na bao nyonso bazolandanga na sengi to partager peuple congolais kinwa nyonso za na révolte botikaki nga bo abandonné nga bona voyager tata yo moko Bilel nga bo abandonné nga bo bina ko mubange bo luka ba jeune nga pe na ye nanga awa abaluka bampaka lokola bamibange lokola nga je te salue mon fils pauvre Michel pour vrai taliban Seba Vemba na pesi bino mbote la mobange na koti Nicole Ramazani yamba bambote ba bisou ya trop maman Mosali ya Nzambe. Le problème est là que totelema parce que c'est trop ba église oyo ezotia biso na merde. Le frère Matu Samuel c'est azana ba nani na yako livra ka basi. Alors ceux qui moi c'est le bosso akufi ça peut être normal. On peut dire que eza destin ya vie. Mais oyo ya mi balé oyo ya mibale bozo pesa pe ba mes condoléances ozo mona na ba site bango ba chrétien fuati o ba lata comme ngana tunaka congolais aza rapide pona kolimbisa ata mutabomeli yo mwana abomeli yo mobali abomeli yo tata boza rapide o nanu nzamba limbisi te congolais mimona ka ende nzambe so boza ba nzambe mais bo libérer pays na bino pays ça toujours sous oppression ya malin. Bozo ko libérer mais pour pardonner, il faut pardonner, il faut protéger, il faut et là on nous a protéger mais vous voulez protéger. Et là on nous a pardonner tes beaux actes, te pasteur musu ce cobiste, il y a l'or l'ombre les cas qui a fini baba peau noire. Il faut toujours pardonner, biso te pardonner yo. Bon boza banane.
Boza banani, Kanambe bozo pardonner. Tout le monde, oh bazo salamabe bozo pardonner. Même Nata Mobutu c'était pas comme ça. Mobutu bande ko fouetter à côté na prison au salaboy. Bon limbi sa place na zeza réseau za malamu réseau na ba lumière za moi nan. Hein? Mais bino ba congolais Matou Samuel a bimisela biso Kapi. Matou Samuel ya tout oyo ndoko kende. Kapi fo zonga na vie. Soki azongi te ndeka bazokunda Kapi. Matou Samuel AVC kolanda yo, malédiction kolanda yo. Po kosaka na basi te, basi ba komi ba chose ndo boke na ko sacrifier pour bozora ba mbongo na bino, hein? Likambo to tele melango bana Kinshasa bo pienda kuna ye bo sakaje ye ye pe fa succomber amone sika tinda kabatu bakene ko salela ye pa kene ko salela ba bankumu na ye. Mama moi ya Kapi on peut pas rester ba me connaître ba me confuse tout famille ya Kapi ba bungisi même Matou Samuel ya ko ngina ko bala aya ko bala moi sile ndumba na Suisse sao akene ko bala ye loka bokoma ko bala ka basi ya poto bozo voilà mutula bilo bilel habito tala passé te biso tozo ke na passé kuil sekela yamba ba mbote ya la mobange na kati mboka Cotonou. En tout cas problème eza awa Matou Samuel bana Kinshasa na beti lo seba bana Kinshasa to telemela likamwa ba église oyo komi ba komi koko ba chantre oyo lokuta ba ekobise number 1 bazokosela kombo ya Bible akosimba Bible azokosela Nzambe makamu nzoka Nzambe zala ba faire na yete la nuit nous on dort mais bango bazako kinosa ba pratique le monde ba cimetière bazako évoquer bazako tabanda na bango alors pour na koya ko envoûter ko baby sa peuple a déjà ko souffrir beaucoup ko livrer soko tali na Kinshasa il y a de belles filles oh bazoko kufa kakaboy loko mususu ba ote ko lobake akufi camarade na bomie nani abiso camarade na bomie soki za mobali na ende a livrer na nana sacrifice te totika ko publier makamu mbangu boyoki bosali nani te ténèbres za bien organisé tala siko liwa ya Kapi siko tokoloba nini tokolobake nani eza Matou Samuel te parce que zaki munene effet ya munene ou bien diabète ou bien to kosakaka ténèbres aussi c'est la biso batu ténèbres bebisi mboka ngana za na Benin mais quand je marche je suis en paix. Ozomona bakuluna te ozomona bazaki na ba trafic bakuluna banani président oya yesika neutraliser au salika amlikamba monyo ndengana bakangi yo prison libela mais ozomona ke pays moko bazana bango ba riche te mais bazo vivre kitoko on est bien orobima ozongi ozobangelo côté police na bango muyibi te OK na aéroport même quand on est là na leki na leli na bi pourquoi pas mon pays Je te salue Didier Mavinga à partir de Cotonou, star congolaise. Makamwango yo makwakala yoka ko fanda ka ko sabola ka batu. Loko koma makango ba pasteur. Loko koma makango ya pasteur Lombo. Oya fingi basi batu mundu. Alors makambu yango Matou Samuel ekweli biso mwasa Matou Samuel Kapi wana kufi na bo mwana nyoso. Atiki ban yango ye Matou Samuel. Oui, le problème est atala zanduma problème ezate. Makamako lobela yango sans blague botu ndako Matou Samuel faut ezika batumba yango yemoko Matou Samuel il faut kufa ngana loki na lobi kaka lobaka toza basi te nazo pupola beti Matou Samuel yo fana na mokilio lokola za Nzambe atindaka yo kako bomaka basi obomaka basi nazo pupola makila oya kenda na oyo liso lalisi na morgue Matou Samuel tozana yo ba mama tozana yo oh ça c'est quoi ça yamba biso ke ba congolais bazaka na milelo kaka ou bien to fana ka to lela kaka Bo edenga bo partager message comme la bana kin et comme la Kinshasa batu ba se révolter liwa ya Kapi oyo Matou Samuel il faut justifier yango soka justifier yango taza affaire na biso ba mama à moi cause la maman ya bololé ozo pesa pe ba me connaître si ba ndumba ba se ba pasteur ba se ba faux pasteur comment papa finga lobini tika la biso comment papa la biso ya Suisse bandeko tika
Mabakala yoka na mibali. Balinga basona na basi sona. Soko sona kana mibali matu so amali wana. Affaire matu sa mela mo banga lo bito tika ngote. Matu sa il faut ala musa kapi kafi pour ala musa. Oui, moi ça matu mibale. Abigail Kapinga yamba bambote ala mo banga partir Cotonou. Totika likambo te. Nasaki, c'est quoi Nasaki na tolo, Nasaki partout. Matou Samuel, Nasaki, Matou Samuel. Lobo bima na se ya basite. Matou Samuel, Nasaki. Loba kapia kufa liwa nzambe soki ya yo kaka. Matou Samuel ndenge kapia loba kana ba video. Matou Samuel na okolongwa bilamba bandeko, na okolongola bilamba. Oh. Boni, Kobomaka basi kaba kufa kayondo kundaka. Yango yonde kolo ba Corbière Congo, ba to akini bo partager comme na bana kini. Bo telema ba cheke bo telema. Ba église ezaka ya kokota kako teka ka bodo wu ba tunyo so ba ziki. Mais c'est quoi ça? Oui, Moussousou Kakenza, Sali Bibi à partir de Bruxelles. Bilal, Moussousou Kakenza, où tu connais la 8e bureau. 8e bureau, si quoi bazote ya batu, oh polygamité, bango moko ba divorcer l'homme mabe, ba bomi mabe, ba longoli ba batu ba zemi en kundulupe mabe. Oui. La star congolaise c'est ça comme blague tobi que tant na yoki yango na bengi et puis Kapi aza cousine même ya Julia Paola. Baza ba cousine. Na benga Julia Paola ya ba téléphone de Cécile a ozwavia que no kolela Kapi. Mais eza malamu te bino bosote ya biso parole de Dieu. Soko mo lelo to kangama na ba parole boy. Eza parce que bote ya biso ba nzembo na bino nzoka boza ko envoûter biso na ba nzembo bo préparer déjà que bobi que boko détruire pays oyo à travers parce que peuple congolais lingi nzambe na ye. Mais eza malamu te. Namoni yote tinda appel. Tinda appel kaka ba réseau Afrique ndenge ezala. Mais c'est quoi ça? Madou Samuel bana kini botika yete. Tina la makwaka la partager vidéo et que indépendant tina Samuel la kuna. Peuple kasai botel ma waneza makila na bino. Loko la meka ko lekisa ya liboso to kipa kite to bi c'est tout à fait normal. On était tous tristes. Tant kaka secret bimina munoko ma ya Kapi a mema Madou Samuel a sala révolte ba pasteur a mema Madou Samuel na combat spirituel pour a que ne kolongole ba démon oyo. Ba parti ya sala yango moni makambo zaka guerre ti ba eko kobundisa mama olangi jusqu'à ce point lelo oyo bazwa ministère mama olangi ils ont récupéré mais Kapi a kufi pona makambo ebele balingaki ba boma ye Bilal sokotali balinga ba boma ye tango se révoltaka balobi te moment oyo parce que molimo nzambe yango na vie bandeko na ngai na telemeli loba nzambe te nzambe tango lobaki yango parce que alingaki désordre te mais na vie oyo ya sikoyo luka mobali a divorcé que oyo akufeli po oyebi tina mwasi wana akufaki te oyebi to kokota na ngambu moko ya vie otiki bana na yo otiki bandeko na yo bobala oya divorce autour du divorce na ceux qui yenda kosaki mwasi ceux qui mwasi nda kosaki ata abuki olukuta mais ceux qui état santé neza nango bien bo fandi ceux qui pas kosi obwaki siye mais bala oyo ke odoke ne bakunda ote pour ça yo ça la famille na ye mais c'est quoi ça bino nyonso ba pasteur oya lukuta ba chantre mi yebi ya kindumba bozola la bana batu na ba église bozo dévierger bana ya batu bozo simba bana batu ba poitrine bozo détruire basi ya ba foyer ya batu bino nyonso bo comment dire na Facebook mon mamiki les frères Madou Samuel est-ce qu'on a besoin d'attendre ça? Est-ce que c'est le moment de nous dire des conneries, de nous dire la façon que Madou Samuel a sacrifié encore sa deuxième femme? Est-ce que c'est le moment de nous dire ça c'est jouer avec nous, c'est marcher sur nos têtes, bozo marcher, bozo tchol la biso, quand on pense comment on était aveuglé avec vos prières à la croix,
Orofane pas une musique en zambo tio le bifo Matou Samuel ayemba bonzo kaza ko évoquer ba mystique ne ba momo ko zo le kakala ba mystique na banze mona tu peux pas même comprendre olali na buto moli pa mari de nous aye penda zondoliser yo penza hein a sodomiser yo akei yo zo kansaka que parce que j'avais dit à makwakala pour na lobaki na mutu boye hein. Or, ezande banzembo wana ozolala nango ba parole kalabastique eza na kati ba signe ya magie eza na kati. Hein? Mathieu Samuel, tu vas, Okolanda Kapi, parce que trop c'est trop, hein? Trop c'est trop, hein? Mbouille choix de l'éternel, mbouille. En tout cas, bon conseiller ngate. Ce n'est pas que naïe pour minimiser Mathieu Samuel, mais trop c'est trop, bakufa kaboyete. Bon, ou ozo sela nzambe, ou ozo sela nzambe te. Hein? Pasteur il y a pas d'histoire afinga ba mama na se o kutu ngai la mobange na komaka ngaso nazo commencer tout à fait normal je suis pas une servante de Dieu naza nga mwana nzambe na tanga bible na nga kiso ke péter nga les plans je peux écrire n'importe quoi c'est juste pour nous amuser hein. Mais oh Matou Samuel a sali pasteur il y a peine d'histoire. Il a insulté la femme, il a insulté la sœur, même si tout ça va passer disait ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à ces hommes? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à ces hommes? Qu'est-ce qu'on a marché sur eux autoloba n'importe quoi, mais jamais au cas passé Rwanda à l'écart na azoloba. C'est Rwanda. Alors tout ça la sœur boro sous na boro la insupportable. Tout ce qu'il a dit, kuto aloba na pas passé, biso de ça la biso passe. Mais il y a des vrais serviteurs de Dieu, mais il y a aussi des faux serviteurs de Dieu. Si comme un vrai serviteur de Dieu, ils ont ça la biso un peu, le code a passé mi kobachika. Hein? Yokuto bika parce que bima na peine du soir. Parce que si on tire la peine du soir, tala kaka, kuna ezali benga ba loup, na ba brebis ba sanga na ba faux pasteur que le finga, o que no ko finga mondimi libola mama na ye, o que no ko lo ba mondimi ko mais tu n'es pas un pasteur. Mais toi, ba na ko yoka mateya, hein? Mais na somo na ngote ma sœur, mais quand je continue ce qu'on a la vidéo siko, hein? Hein? Zela na nuna meka za oyo te na ko sa l'erreur te. Zela. Alors, makwakala oui, yo wana na bakisi yo wana toza la star yo kalo seba ya moi, hein? Oui, nous tous, oui. Choix de l'éternel, tous actrices, c'est biso nyoso. Mais ce qui est étonnant, les frères ont sacrifié. Hein? Allô? Allô, makwakala loba maman. Loba, moi, loba tout. Voilà la star. Bonjour, ya moi aussi. Bonjour, maman. Eh, naza mama, naza papa, te karambanga na lobi, yebisanga ke makam na oloka ya Matou Samuel, mama kapio alobaka, akendo kanga, aleka na ba video bat nyoso ba moni akufi. C'est elle. Seigneur Jésus. Si quoi akufi nini, nazaki maladi? Eh, yebani te, to kaka message na tongo. Alors, wana za na Kinshasa? Hein? Akufi na Kinshasa? Akufi na Kinshasa. Seigneur Jésus. Matou Samuel, nabi botu ni langa no Matou Samuel, oh quatrième femme. Quatrième. Deuxième. Sikoyo, nzambe mutazo boma bango azozwa milimu na bango to eza yé mutazo sacrifier parce que maman wana leka loba après asenga ki sou pardon ngai na landa yango na sakutu nango ifona lukango na omeka ko mixer yango na oyo mama wana loba ndenga kanga batu nyoso baya batu baya penya baye ko sala ba interview na bango mama wana munene wana na mama kapi wana ye wana star ye wana siko basi bakufaka Matou Samuel azotika l'éternel siko yo be kuna totika no makamba Matou Samuel kindumba ngo to labo ngo sisi na nute labona na sisi te mama na zunde ba client ebele losako Marie Sylvie Mami Njonda okako yamba bambote Aisha grande sœur propre na yamba bambote na sisi te tellement na zu ba client ebele loko yo lukaka obota na yo te oyibanga rasi. Alors, naza na bakisi mususu mama mususu agoya po na baso baliko bota ba mapasa. Yango na lobaki na obengo sima.
nalobi naopesa pe tala naozwa no makambo ifo nazwa penya banews bien ki sasa mosusu mpesaka makambo parce que lobi babenganga babio garde du corps ya président akufi nga nalinga kota makambo ya politiki te loko eza makambo ya bamusicien chrétien na bacomédien wana nga nakotaka na kosomba me mpa na $1 sikoyo lokola kumu ya pape azwi ngai atie nga na miniature na ye azwi kombo na nga azwi foto na nga yo oza mwana swisse maki oza na labo nao yebisanga na saa nini na minicho kumu ya pape na mwasi ne mere ave baluki nga makambo nga nalobi te apa akobimela nga na telefone nazalaki boxer jefi boxer ntango nga naloba bino bobimisi nga boxer yango kumu ya pape atunaki te ayebi te ke yo linga obundaka na bana mibali yo monoko wana impoli mal eleve yo kaka na bana mibali alors yo na kuma papa batalobaka te toyokaka ye te oke kolobisa ti baba makwakala alobaka te atienga na zela atienga na miniati na tena nini na ye na émission na asali lobi na Patrick Ngambe ntango na koloba mpo ngana o ngai o kuma papeti zela o kuma pape atie foto na ngai awa nga nalobi eske nga nabengi mpo nafinga ye te sololane ya mwasi nani osolola na nga nasola nakuma pape lokola ezaka ndumba nayebi ki yo yebi makambo ya ye na bibishi ndenge elekaka soki BBC lokola ye aluki nga walai namona disimeti ya tata na nga Fidele Makwaka nga na tata te me na respecta batata bato azela ngai na kati yo bon malamu la star lokola yo oza kangana na kuma pape bosola yo lobisaka bababa bao balobaka te yo lobisaka aza boxe aza passer te moto ake koteya bible bango na bamatu samuel ndenge moko bazoboma tozozelaka liwa ya mwasi ya kumu ya pape to nini matu samuel 4e yango ateyi na ntongo na dimanche na poko azongi na ndako ake koteka bankoro bakita mata boma mama buka mbeto wana passer bon wana eza la star ya la star na ngai monku o la lela fort ya solisaka bana mibali bo comprendre loko abala ne mpaka mundele alinga omona mibali ya bagene ya te alors bo comprendre nana bala paka naza na nga lese nafutaka ndamoi ndenge oza wana yo apa mboloko na bokechu apa mboloko na bokechu odombo na bokechu lokola balingi kosimba ote balingika soki oye na mbongo nokuna ndenge okende okendeli bango laboti ntango kozonga kuna bango nyonso bakomi koya bokechu na bafrancais ya mabe alobaka na mboloko bokoto bon c'était juste l'ambiance parce que toza pena na sangwa mawa ata la star ndenge azoloba baza bien te nayebi ye bien alors c'était juste notre ambiance parce que biso so tofingani kosola na biso ezala kofingana nde toyokaka elengi so tafinginga te na oyoka bien te nga mpe so nafingi ye te na oyoka bien te lokola paster lombo wana azalaki lekango na ye alors bolanda ye te awuti na milie wana ya bamakango ya bapaster paster lombo wana soki lombo wana aza mwana mokenge ye namoni ondirela okokanga te 2 heures ditaka libala esila na ye ngai na osimba na boyeki sikoyo wana eza voi ya bulawa yo ya basoko ye moko alobi ngai nalobi te mpo biso na basoko kuna bamibali ya bagene vraiment totalaka bango te biso bapapa rose bapapa gile wala vraiment nde bamibali papa mboloko mboloko obuka o te atuka natiki yo nano po tobamonaka nde tosamba vati me towana sangwa mama kapi akufi mama sans blague, je te salue, Matimo aussi. Je salue encore Bastard Congo. On a vraiment de grands problèmes ici parce que ce monsieur Matou Samuel, il faut azapenza mointeliser. Parce qu'il fait que sacrifier les femmes, et maintenant c'est la pauvre femme qui est partie, trop jeune, il a laissé les enfants. Alors, il y a Zawana Kakake, Azoboko Nakaka Bana, Basiba Kufaka. Mais comment basiter au boya parce que na vie on a passé les divorces hein batu na biso ba ki na bambongo bazanga ki bambongo mais il nous a pas sacrifié tous eu peu de chance à cause de batu mususu o ba c'est pour le moment hein alors c'est ça le problème aux hommes la star congolaise à partir à Boca Canada a intervenu parce que et ça lié bien té
esali bien te ya kosala ya kafumba kata na nzela YouTube bakomena biso ba image même ya kapi. En tout cas tolanda ye mingi, c'est une dame qui parle bien. Alors azana azaka na souci, parfois c'est l'ambiance bolandaka biso na lo bate bolandaka biso te poto finga na mais bolandaka biso parce que on est dans les mafingologues et ça la kabiso malamu. Alors le quoi pasteur mususu oyo ya paix du soir, pasteur wana azofinga mondimi, pasteur azofinga mondimi, abosali ke mondimi wana ataka dîme, abosali ke mondimi wana apesaka ye quelque chose, aza kofinga ye bakobunda. Mais soki moni okoki mosala nzambe te, mais pourquoi kozala pressé ya kosala mosala nzambe? Fanda na kiti ngai combien de fois ils m'ont proposé nga sœur Esther zalabo na boyaka po na yebi ke naza nanu nakoki nanu te. Parce que je vais savourer ma vie. Na limite na sala hypocrisie naza na poswa pembe nzoka na moindo. O naza moindo na telonga ya mundu nzoka naza pembe. Alors na ngina la sa identité nanga parce que mon Dieu me connaît tel que je suis. Quand je veux, je vais. Quand je ne veux pas, je ne veux pas. Ah, tika ba fasi papa mba, tika ba fasi papa mba. Yo pe ozela libala ti lelo, kanga mbanga no libala. Oh. Et bon so na ozela libala mabe ape. Ah na zui kuna te na poto, na nga na Afrika wat. Na yo sala ba na ko balusa ba magie ndenge na za boso la bika reste fait. Yo de la kaka okobota mapasa po ba kiso nga na zui awa. Mais nanga pe na lo ba libumwe sekonda bo ya libumwe sekonda bo no bota mapasa wa libumwe bota mapasa. Ah wa esekenda. Bakofanda 4 mususu bakofanda na sima batu na bassin ba misusu liboso ba misusu bakofanda yoka na munoko po lingi koloba mingi bozala longola parce que azo distraire ngai na bye bonne journée na bino bisous I love you problème ezali awa tu salutes Morena Sol quand tu salutes Evelyne Mota na pesi bato nyonso bakoti en tout cas na pesi le frère Matou Samuel, ce n'est pas le temps de pleurer, tokolela lisusu te. Exact temps ko moiteliser Matou Samuel. Toroki ko tika ye a s'échapper boete. Batu nyonso bino bozo sala ba vidéo. Oh babomi mwasi babomi na pas camarade. Nani ebisi bino camarade ande abomi ye. Busoko ke na Kinshasa lelo zo mona ba nani ba photo ya batu bazota il y a que des jeunes qui meurent. Pour nani ba koti na ba esprit ya kosala ka ba magie kokota na ba maison pour bazwa mbongo batambusa ba voiture pour bazwa mibali ya mbongo. C'est ça. Alors yango moni bazo kufa précoce. Pozo musala malamu bazo kufa précoce. Na tamboli na liwa na bangote na sepelité, mais il faut jamais condamner Moudou parce qu'elle était sa copine. Parce qui sait ce qui mobile wana eza sacrifice nokola ba Matou Samuel. Qui sait qui sait a copé so peut-être mariage to koba na date bo or date wana ezali date yo il faut kufa to fungwana no